Anya Star ozalaka na mwana ya mobali obota kaka mwana moko soki na bosani te na papa ya mwana bozalaka na relation ya bien te. Anya Star mutakala na yo ebimi naza contre mutakala na yo te melandanga muke to solola oyoki bien na lobi obota kaka mwana moko mwana ya mobali na papa na ye bozalaka na relation ya bien te mutakala na yo ebimi mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandonete mpote batoyo balukaka rando na baoyo balukaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bebe mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Anya Star Anya nakanisa mutakala na yo ebimi pe na yebi tangu bosalaki video wana ya mutakala oyebaki un jour ekobima oyebaki yo na batu bosali yango to na mutu osali yango ekobima pamba te yo kaka oza na video te c'est possible pe yo moko okoko bimisango parce que Anya ngai papa robo naza na expérience ya koyeba ba ide ya basi kote makambo etali mutakala to kolakisa nzoto na ye to nini et puis basi ebele oyo batiaka ba video meme bana mibali na kati ya internet otomonaka etambulaka batiaka yango bango moko misusu bapibliaka yango na bato mosusu to na ex to na camarade to na mutu boye me ye moko mpe soki abombaki yango ayebaki ke bakokabola yango donc nalingi koloba boye Anya Star tango yo sali video oyebi ke ekokoma na 3e personne 4e 5e donc yo moko mpe oza d'accord e bato batala yango to batala te pa na yo eza nango na ntina te bien sûr okosala ndenge bato tu basalaka oyo bakoka kokabola bango moko te babimaka bavictime bien sûr bavictime mpe bazalaka mpo mosusu asala video involontaire na volonté na ye te asala yango mpo na volonté ya partenaire oyo baza na ye azosepela nango ata moke te bawana oyo baboyaka deja kosala video wana me partenaire oyo aza na ye aza kooblige ye asala bango nde soki ebimi antuka ezalaka na volonté na bango te donc nalingi koloba Anya Star bisika ozali soki mpe video wana bosalaki ya bolumbu na volonté oyo ya yo te elakisi yo mpe te okaboli yango oza mpe na esengo te ndenge epanzani partout mpo dès le début ozalaki na posa ye te bofilme yango nakanisa place wana okomprendre me baoyo bazalaka d'accord na partenaire ne basala yango alingi yango na motema ne moko alingi yango te mpo azobanga partenaire mpo azoboya likambo moko boye mpo azobanga likambo moko boye yela ye andimi yango volontaire ezala akaboli ye to ezala akaboli te elakisi azalaki d'accord na nyonso ekoya alors Anya Star yo sikoyo soki
osalaki yango na volonté na yo, osepelaki mutu moko te aforsaki yo, elakisi ozali d'accord epanzana ekende ti wapi. Ata olobi te koza d'accord, me na motema no oyebi bien, olobaki oyo ekoya eya, nzoto eza kaka nzoto. Yango wana nalobi na kokondane yo te. Mena ebandeli nalobi obota mwana ya mobali. Soki nalobi bongo nakende banzela ebele te. Yo na papa na ye boyokanaka te. Papa na ye akipaka makambo yo lobaka te. Pour comprendre bien, mibali en réalité yo moko yebi soko botama na ba yaya mibali na kanisa soko ningo soana garçon to ningo bimana mutu obangaka deja ba yaya ya mibali. Pourquoi obangaka ba yaya ya mibali? Soki pe ozwi copain ata bazo yoka atokoma na liberté, mais o continuaka kobanga. Pourquoi? Soki pe si bamona na copain wana bakipe yo te, batiki yo, balobino batiki yo, ozo banga oya na copain mususu. Soki bokabwana wana, pourquoi? Oyebi tina. Soko oyebi tina te, yokanga na explique yo. Bana mibali na ba oyo monaka ya jaloux na basi na bango. Neti yo soko za na copain aza jaloux na yo. Ndenge monaka bana mibali azala jaloux na mwasi o azali na ndako to azala na jalousie te. Me bana mibali eloko bango bayina koyoka soni. Soni mama oya ye ayokse soni. Basere oya ye bayokse soni. Mwana mubali ata omoni aza jaloux na mwasi na ye. Me mwasi nde ayokse soni. Me bandeko na ye alingaka te bayokse soni. Même azosala ne réaction te. Même avant ne calme. Même azoloba na ye te. Alobaka kaka na mwasi na ye soka bimi. Bando keleki bo umeli pona nini. Bandeko basi akipaka te. Mama na ye akipaka te. Mena kati ya motema. Mwana mobali ayina mama na ye ayokse soni. Ayina ndekone ya mwasi ayokse soni. Soki azoloba te eza grave. Soki azakaka gentil na ser na ye ataza mobulu ndenge nini. Yeba na mutu na ye psychologiquement eza grave. Ezo touche ye koleka makambo ebele. Siko mama na ye azala ndumba atikalaka mutakala. Eza pire grave. Donc Agnastar yo ndengo zawana ou bien ndeko na biso ya Liège ona sepelaka na ye ndenga bimisa mutakala ye moko akumisaka ngo abimisa yango asepelaka Fifi Mwadi ye abota pe bana mibale ya mibali. Donc na biso azana problème te apiaka biso esengo. Mena bana oya ye azana problème. Même bana na ye bazo benge mama, même bazo seka, même bazo lite toujours na ye poazala bien. Mais bana wana na mutu problème. Soki mwana zo silikilo boye, wana na mutu problème ezate. Soka zo lobano mutakala no salaka. Soki mwana zo fingo ndumba, ata grand frère no soka zo fingo ndumba, to petit frère no. Elakisi na mutu azana problème ite. Oyo abimisi na munoko na bakanda wana ezoleka. Mais soki ozana mwana azoloba te mama otikalaka mutakala, mama ozandumba, yeba na kati ya mutu ayebi mama azandumba. Mama atikalaka mutakala, mama ayokisaka soni. En tout cas,
oyo nga na yebisi yo eza verité basufraka na mutu koluka no pete oluka soko koyeba ngo koluka pete oluka moyen o expliquer ye akozala na problème na mutu mais akoki koresir mais akobosana yango te tiliwa akozala na problème wana tout le temps mais nde vi na ye ekoki nango kobeba te akozala ne kaka bien akozala ne kaka normal ou bien pe akoki kozwa pe trouble na mutu mais yeba yango ekowuta na mutakala na yo kaka te parce que tango yo Anya Star otie mutakala ekozala ata balobi na internet bakolobela yango 2 jours 3 jours esili mais pona mwana na yo akoyoka yango na bakamaradi ne akoyoka ngo na bakopine oyo ya kozala ntango bakokabwana bakoloba de mama na yo kutu abwaka mitakala ntango ozala moke ti lelo mutakala na etambulaka ozoya koloba na ngai nga kopine na yo ozofinga nga banda na mamano donc mwana no akotambula na mutakala na yo ndenge bana ya bamama oyo ya bamobulu oyo kuta salaka kindumba na balabala na bavitrine mwana aza bien po ayebi eza mosala ne ayebi pe ke bakofinga ye ayebi pe bongo ate salaka pasi me ayebi me oyo mama na ye ayebi kutu ntina ozali teke lelo na mobali oyo lobi na mobali oyo explication pesaka azokipene te azokipe oyo azokanisa mutakala ndenge moko anya yo lakisi mutakala mais pourquoi nga nazolobela na kindumba nazolobela na kindumba parce que yo na papa ya mwana relation eza te soka boyaka relation ayebi makambo mosusu ekozala na nsima soki mpe mobali awuta poto abala yo oboya soki ndenge nini bokabwana ekamwisaka mokili yango nazolobela kindumba soki mpe tomonako na mobali te tomonako na mwasi te mbala moko totali video ya kala makambo salaka yango nazolobela mpe kindumba nga namonaka na ngai yo na kindumba te namona yo mpe na mobali te nazoloba mwana oyo yo mwana oyo yo ayebi biso tozwaka mpe bamakangu alingi bokende na ndako te mpo bana bazali nsima nango ntango bana baza te yo koti me mwana mokola kokuta na nzela atelami atali yo moyo moko milobi me mwana oyo nana mona nga mpa na bango te ye azalaki na kelasi matelami atali yo ça dit beaucoup ça dit beaucoup bana bayebi yango wana Anya Star soki nazoloba no nazoloba kaka na yo nazoloba na basi mosusu te soki balingi bayoka bayoki me nazoloba na yo po parce que banda obeta vi na yo na banda olela ngai papa robo etushaka nga nakanisa omonaka naza na nimero no yo pe oza na nimero na nga omonaka moko pe na tiaka ba video na na stati na nga parce que histoire na yo etusha ngai ti lelo etushaka nga ndenge pe mutakala no ebimi pa na nga histoire no ekotushe nango kaka nga me natali oza kaka na mwana moko nalingi te mwana no un jour ye pa koma na histoire moko ezotushe ye siko na histoire yango azovivre yango na copine na ye te me histoire ya mama na ye mpo ndenge ozalaka wana na mwana no nyonso ezwaka yo ezwaka mwana na yo ata omonaka yango te ata omoni avandi ne na game ata omoni avandi na ye azoseka me nyonso etushaka yo ezwaka yo ye kuna pe ezwaka ye aza mwana mobali akotonga vi na ye akomema vi na ye
akokoma ne un jour ingénieur, akokoma ne un jour professeur. Mais yeba mwana no soka komi professeur elakisi tangu mususu aninga kozala ministre éducation. Mais makambo no na kati ya mutu na ye vi oyo mema place aninga kokomela na mayele ya ba ministre éducation esuki kaka na mayele ya ba professeur. Mais abimine muta mayele bana classe pe bazondima ye tozana professeur moko na université, en tout cas aza professeur amunene to na lycée. Mais aninga kozala na mayele mususu ke o aza nango. Sikoyo soka aninga azaki na mayele ya ba professeur tanga musu akomi na ye boyi maçon. Mais aza toujours na mayele ya ba boyi maçon. Parce que na lobino bien. Mwana mobali copine na mobulu problème ezate bakoki kokabwana to bakoki kozala to bakabwani. Ata gangelaka copine ata fingaka ye ata lobelaka ye me pamba. Mais yo mama na ye yo ser na ye zala sir wana asepelaka nango ata mukete. Aloba te ezali grave pa na ye mwana mubali. Alors yo zakaka na mwana mubali moko. Siko pe soke touche makasi wana problème. Misusu bazana bana mibali 5 garçons. Abota kaka ba garçon na fi moko. Alors bango tu eko choke bango ndenge moko te. Bango tu bakosala makasi bamema vi na bango différent. Bango tu bando sala neti babeta yango kara, mais ekobeta bango karate. Soki pe moko a baby, mibale ba baby, otikali na misatu. Mais yo, Anya Star ozakaka na moko. Pour le moment, awa pe, video bimi, guna yo eza susu. Yabaninga no basi. Alors, soko zana posa, po zana obligatoire te. Ozana posa ya mwana mususu wana ezosenga kaka adoption. Même soko adopte mwana ezala aza makila na yote. Mais soki ozuye mukie en tout cas akozala kaka mwana no. Akolinga pete ayo kaka soni na mama oyo kaka ba video pe mobulu. Même o adopta kiye même azana couleur mususu. Anya Star. En tout cas, ngai vidéo na moni yango te. Balobi eza ya kala. Na yebi pete soki ya kala ya nenini. Mende balobi vidéo na yo eza ya kala. Mena bakambo etali mutakala kala ezalaka te na sika. Biso ba oyo tozotala oui ekoleka. Bakolobelango susute, ça c'est vrai. Mais kotala, oui, toko continue kotala. Tala théâtre ou eleka na kala, ya mwana nsusu. Ezab épisode moko ya kitoko. Mais to bandela kango rare poto tala. Mais tala, biloko ya Gisèle Mfui. En tout cas, to bandela kango poto tala. Surtout biso ba homme seul auto leka 50 ans. To bandela kango totala. Ya Gisèle Fui. Pe to kota ka totala. Ba congolais a sikanini ba yé. Et puis ce qui totali, to continue à kotala. Et tant que film qui toko, ya la vie est belle. Film qui toko, ya la vie est belle. Ya Papa Wemba. Et ça toujours na kata YouTube. Et c'est qui saka. Ozotala ba Kabibi. Ozotala ba Emoro. Ozotala Kuru. Ozotala Mvwandu. Ozotala Mama Mvwandu. Meto bandela kango ra.
Mais soki to lobby to zonga la net to kenetala. Gisèle Fouy. Fifi Mwadi. Naba Congolaise et belé au bazana kati kuna. En tout cas, to zongelaka kaka. To talaka ngo vraiment ne lengi nyonso. Bien sûr, naba ex nabiso. Nyonso to talaka yango. To zongelaka to bandelaka. Elingi koloba boy. Yo. Anya Star. Video na yo ekotika nango koloba. Bakolobe sala nango 3 jours eleki. Oya yokutu ya kala. Oui, nakoloba na YouTube. Nakosala lobe mission. Mais na mutua mwana no ekotika la. Akoyoka yango. Surtout soki na moment oya yebite. Luka moyen. O banda ko yebisa ye. O banda ko solola na ye. Waneza conseil bien. Na yebi okomona ngo grave. Na yebi ke mwana no ekosale mabe. Me banda ko sololane sikoyo. Soki polingi lukata mutu asololaka na ye. Mbala moko te po bino ba mama na ba papa bakaya bongo olobi na mwana no mbala moko okanisa yoki. Non. Wana bolobaka te. Wana bosololi. Makamba bongo balobaka na yango. Fozwa au moins 3 mois. Ozo chanze modèle a kolobela. Ozo tala ya liboso nengo lobaki eke ndengenin. Ko tala te soke kochi etu e kochi ete. Pour réponse na mutu na ye okoyeba te. Ata lubino na yoki. Ata seki. Ata kipete. Yeba ezali. Kaka na mutune ekolakisa mikoleko ya. Makambu o yopo koloba na ye. Soki eko jouer rôle. Ekolakisa kaka. Tango akokola to tango mikoleko ya. En plus, yo okotika la koyeba yango te. Timu kolonini. Na yebiso timu kolonini. Timu koloko kufa, bien sûr. Yo kanisi timu kolonini. Anya Star, Mutakala, Kindumba, Pabana Mibali. Na koso te ezalaka bien te. Ezalaka bien te. Kanisa ex na yo, papa ya mwana. Azoboya kozala na contact na yo. Pourquoi? Yo kanisi pona mama tiala mwana. Non. Azopona bongo te. D'avance nalandaki video na imoko. Alobi papa na ye pesa ye toliboye. Mwana soki ozali na bosani. Ezali kamba jalousie. Ya jalousie bato bazana mbongo. Donc ya jalousie. Alors jalousie yango pe. Ezala nga ati na bolingo. Elakisi azali parmi bato bazaka jaloute. Akoko zala dire de caractère. Mais jalousie nandimita zaka nao. Donc soka mona nakana yo te. Ezala ngo te pona jalousie. Soki pe alingaka relation na yo te. Ezala ngo pona jalousie te. Ezaka kako. Po makambo na yo wana. Salaka yango kuna po ekole ye te. Po soki bozalaki en bon terme. Na mutakala no oyo eninga ko koleye. Ate koleye te, mais aninga ko pesa explication pa luka moya ko sunga yo. En tout cas, eza musala. Yango wana, en tout cas, asa la raison na ye. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour à Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il y a boss de boss, il y a danger. Donc on va s'entendre la zaki.
bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Maman la zana, chaîne de ça qui topo, ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni a danger. Donc ba ça tolo la zaki. Bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.